MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien à l'objet. Pourquoi t'as souri Batbavani na bango kimia? Vous n'avez provoqué Batu qui baise en haut, Boluka on a ninga mabe, t'as lobaka wa o. Pourquoi Batbavani na bango nie? Pourquoi? Bandeko, bota mambo Joël Azolo Basir Michel Bakenda. Ouais, Zali. Ko salir mémoire ya moloto ah oui to respectera ba oui même bible zolo ba biso to respecter ba oui ce grand homme ale moloto mutu nyoso za na souvenir kaka ya mon santo pona tata oyo. Je ne dis pas qu'il était un homme parfait, c'est un être humain qui avait aussi des faiblesses et des défauts, mais c'était un homme qui craignait Dieu, qui servait Dieu selon la Bible. Aza mutoyo misala na ye lobaka banzembo moloto banzembo oyo ki tango zoyo kango o tu sens comme oza hier yanet banzembo to tozoyo kaka mikolo sikizi te banzembo moloto ekangola ebikisa pe so continue kosala mosala nana ba témoignage ya bato mutu azwa délivrance na banzembo adore l'Éternel à l'époque tant moloto azalara banzembo mobo etango yoki yango utangana koma kosambela utangana tika masumu kimia na motema bomo échanger banzembo mobo banzembo lokola ba sans pareil. Et du coup Joël blasphémateur et prophète oyo n'habite si funa benge prophète ta yekata sosu konde muyibi allo biboy. Dieu a fait en sorte que papa le moloto rentre auprès de lui et que les bâtons de sa mission soient entre tes mains. Là où papa le moloto s'est arrêté, toi tu es en train de continuer. Les mains de qui? De Michel Bakenda. Tala bolim sanga naza na respect na bato na estime et belé na bato Bakenda. C'est un grand frère que j'aime malgré naya ko reprocher mingi to pe robetele ba bordir kapo abongisa parce que aza motoyo tanga bandi abimisika. Et on pouvait sentir Bonzambe, il dégageait le Bonzambe. Mais actuellement, Michoboto, et l'eau a sauté. Dès que c'est pour moi, il cabode. Son alobango, ils ont pas eu au capenza bongisa. Nalobi, comment Joël aurait comparé Moloto na Bakenda? Bato ya commandement moya moloto etika na Michel Bakenda net na ndenge nini na musique oyo Bakenda betela biso ba concert oto ko mona ba robeta JB combien de mentions ba sali linga na TikTok awa bato ba ko bina danse oyo soki ko ba danse mo ezala nini Bakenda zozo ma cha na podium ako chaba na kata moloto mona moloto na babiloko mona le moloto na babiloko. Depuis que Moloto, tant Moloto a été son vivant, bino bope saranzembo moko ya ale Moloto yembela mutu. Bope saranzembo moko Moloto yembela mutu à part Jésus, il chantait Jésus. Bope sangai, bakenda moko yembela batu. Bakenda moko yembela ba bedashu. Bakenda moko yembela ba Sylvie Bongo. Sylvie oza lokola gato basali na lola bandeko botala niveau. Siko mutu andengo na tikeli na bâton. Ya moloto, quelle insulte. Joël Banganzambe yo pendo leka ba do ba mindelo kati sa sokota lubwa kume to ebite to sano nini Joël Banganzambe
bino mona moloto na appel vidéo azobeta makramponia to bonia bomona moloto na appel azao se maserbe na caméra tala na lobaki ya soit bavandi nyebo tika bavanda kimia bakenda faute na ngate pekisa mutu na yo banaka opesa soki parole connaissance soki prophétie ya match na lobaki ya mba okomisa mwana mbali wa bato prophète le pauvre avant na ye tala ba mambole kakala esali ke to ya kobimisa yango likolo ya Joël Michel pekisa Joël bakenda bimisa ngondo ya munene ya baluba. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je me frotte. Bino mona ale molota sa ba bilo kwana. Sko bato ni nango o ya kotikela Michel bakenda na ba comportement ya boye, na ba bizaleli ya boye. Baninga bazala, le juste tombera, il se relèvera. Bakenda, relève-toi, atira ko se relever. Ba scandale mikolo. Tant Michel a banni musique, si comme moi Nzambe, de bara un frère célibataire, azala mwana te bakenda ti lelo abala te ma komana bana. Mona moloto na balolenga boy. A part bana na botana mama Christiane. Bon mona to boyoka sa mobala moko wale moloto ba maki moko atikara de gauche à droite bazali. Bazade. Botika yo ka ba problème ko soit bavandi kimia. Botika yo ka ba problème. Botika yo ka ba problème. Botika ko yo ka ba problème parce que bavandi na bamoni ata place likambo zate bolika batu baloba. Na musique nini oyo bo comparer le Michel bakenda na le moloto. Na musique o bakenda o mobeta lelo. Album ya Dieu de ma vie, oui, je valide. Na son album on a 2 fois. CD na hamogo ikenda na motuka. Na nokumba sans permis ba boto na voiture, CD kenda. Na ina osomba ho lisusu. Banzembo mo boye, na bomo inanga mitu misie silangala. Po pesa na kimia, nzembo wana sona oka mona za sona zoka ngo. Bota bisika Michel bakenda koma. Bota bisika bakenda koma. Amo yembela ne batu. Frère koma na enzotologue. Et du coup, il nous doit relève ya moloto. Vous insulte bo respecter mémoire ya bato yo. Ba honorer Nzambe ba lokola ba moloto Na tolera ba bêtise a boité Bandi on a moni on a posté mon Facebook niveau va finir Michel Bakenda, niveau va finir Joël. Nzambe on a le baki botika osumu sarabatu. Le ba na ba congolais na réseaux sociaux. Pourquoi vous ne péchez jamais seul? Pour de bolna osumu kana batu. Bat ba fani na ba ngoni bo osumu si sabat bandeko. Babilo mo bat ba bimisi. Suki kawana bibe no lo ba mingi zanto sumura na boye na bimisa bilom suswa ezaba kakela matoi mais s'il vous plaît vous dites qu'on a un problème parce que le problème est jeté ba bilo honnête ya boye faut pas au sala faut pas au zara baba jia ba blaga pam ba boye on a malinga qui a permis qui nous l'autre sous sa course nélanzela pour pas qu'elle soit relève to benga onini ba on bazala boka mboke là oui sur le waki ata toms bien que atom sa koma na ya wa koma wana ngeta mso ateleka ngata mso seleka bandiko bakenda ish pas nous regarde pas problème pour pas venir avant qui même asuka pardon Joël Baranzambe tatu Baranzambe tambola mokilo mona makambo so tambola mokili de au mona pe makambo te bande konanga depuis quelques jours, fallait na sala bino vidéo oyo. Je crois bato ebele
ba mona ke on ba page na Facebook ndeko mwasi bomona wa kumona Gisèle Nkoyi kane bozoka kombo tala Nkoyi bandeko bizaleli motema ya Nkoyi pe na ebite na sali constat la plupart ba Gisèle bazara ba keto na mitema mabe bon remarquer neti Gisèle oyo walinga boma mwana ya mbanda mwasi ya Larsen Gisèle Mbuyindoki betaka mwana sentir bébé à 3 ans tala ba marque na nzoto mwana ba Gisèle bazara mitema mabe de au moins soit il y a en fuite elle est congolaise et vivant en Kinshasa en RDC a utiko kima nini auto bomela leki ne mo silibala elo ni leki basona ina petite sœur nae incompréhension des alara entre yana leki zala nango nanya sona nde wona été même surtout basima na nzoto babunda et ezalaka la famille est sacrée et singa famille benda na ndeba lobaka et tout anaka mais katana ate bosona lelo bubundi lelo lo bubunisi c'est la famille bandeko moi sûr a discuter na ndeko na moi si vous savez ce qu'elle a fait akebenga sa sœur est mariée ana bana misato ou 4 akeko benga beau frère nae mobali ya ndeko na moi si o baswana ki ono bof bombanga na confier yo secret moko au monde mwana liboso wale kinanga azaya yote allez-y comprendre imaginez information aboye mutazo peso moskonde ko na ya moi sino propre travailler ndeko wana comme avec un bon moyen ake ça test ADN butu na ngani exact mwana été na minute yo libala ndeko neza okufa na mwana wana na ye mobala bingani bango et mobala zo exiger il faut ça la ADN ya bana miso batikali na yebike mibali ba osepela ba olobake azui po bo michene sika ya mobali wana oyo ba trahir mais so bo michene sika ya ndeko ya mwana mwasi wana to bo michele lokola papa botaye et je ne crois pas que la réaction est mieux à la bonne. Dans ce pour encourager en côté, je n'ai jamais été d'accord dans la trahison, dans l'infidélité, surtout pour maman mener ne ko c'est dans mon tout moi na to peser mais jamais. Mais toujours est-il que c'est pas une chose à faire, c'est pas bon. Ils a bien été. Et ngata na ebi lo wa boy atapona ndeko na ngate atapona moto mususu jamais na osalango na okende jamais ko yebisa moto que non mwana wana za mwana yote à cause ya ba raison belé surtout ya ba tempérament ya batu mwana moko innocent entre 3 et 6 ans baboma e bongo et pas tata moboko liwaza isansa oza tata na ye tata na chembeli na mutema comprendre sikoyo tata oyo kutu abengani na mwana so abomaki yo lo ba yono mwana wasi na zui OK siko somba la silika ki abomina mwana na mwasi nabi ke yo lo ba yono eza problème te parce que wa mutema mabe ba résoudre ka problème na kandate et bah résoudre un problème était devant bah mon souci à baboyer faut backup et neti yé raisonner non o ya ki rolobe la bon so yeza na ka motema mabete parce que abalate abotate ya so linza mapambolo na vie bunda ça l'effort ça l'effort o sepela na lipambolo muninga so mon kokoka ate yo so moto ju okipe na motema et sui ezalake nzambe merci ko sambela ya bien kala penza na ba te so ezayelo onene na oka sa momo boye on dirait ya bien en faveur d'un ami
Et ça linga passi. Ce qu'on passe à moi, c'est que passi à zoua, hein. Passi à qui vraiment. Dans mes gars, dans un cas boy, dans mon inga. Côté mon esprit n'a pas le bien dans TCP là. CP là. Yopé, mon kono ezali. Je me suis ressaisi, j'ai dit gloire à Dieu. Ndeko, soza mutu oyo oka motema pasi na esengo moninga wana seulement sa sorcellerie. Ah oui, ceux qui sont conscients, hein, ils sont inconscients, ni mélangaï, ils sont babilembo et kindoki. Et du coup, tu dois te repentir et chercher la délivrance. Prier à Dieu, à son thème sika. Quelle méchanceté, ça sert propre. Yamakila, comment on s'en déconne le loco? Ce qu'on dit à Zoni, bon, on a un il y a intérêt na eto pe bénéfice des années ninga bomili ba ninga juini ya pasi nzamba soma biso lisolo pesi na pasi pesi na ma mais bon na lo bara na bana basi o pe bo sala ba makambo yo eza bien te lelo so mi bal balobi elobi na onde ko mo lobi soki ba test ba ADN ba chango gratuit na poto za na gratuit hein. Batonde qui parle surtout mentalité mini africaine bon pas vraiment mentalité ça confiance hein parce que bolingo ça basé na confiance OK moto so lingi au canceler ma bête c'est ça en fait mais malheureusement bato mingi ya malamu bazalaka desi na suka bazalaka trahi na suka on découvrir mingi zile na mingi zile mais na ba Congo wana ba test so za gratos en tout cas na ebité ba mabale belene kufa basi bele bo se retrouver bisi ko zali moteme betinde na oloba po ebike mona na misato azala ya John était o ebike mwana liboso wana azala ya Patrick te mais Patrick ebika mwana encore maman besoin mystique au carabima mutu caroni tata ngombe mwana été mutu rectangle comme on est père là et penza mais père n'a été bah si vous faites comment maman o soki no ozolanda ngai na ndako na yo mwana to bana bazali oyo ebima un jour surtout sur la vidéo et au bima donc er ya moyo sambela nzambe a orienté yo to belu ko mosela nzambe basunga yo soki bosande nini parce que ezaba biloko oyo bakenda pe ko loba ona lo yengete ouais ote olandi mate ya ndinga na te ibwe. Et du coup, on se sentir interpellé. On avance en bas, on a tout le monde a été kosa moté, kosa la mo bongoté. Kosa la yango bongoté. Tu dois prier ou encore trouver un homme dédié. Vous semblez, Nzamba orienté bino, comment vous allez le faire? Ou encore, prépare les cœurs de cet homme dans la prière. Ok? Voilà, ça, on a précipitation. Moi non na ebisibino ba boma ba chambeli na motema ezaka bongo mama ayokaka mateya ba passer aloyenge obota mwana ya mobali lote ki lokoye bisaye baloba ngo bongo te makambo wana bakina na ngo bongo te parce que ça va bablo moza grave muto sa crise a kufi sur place muto sa AVC déjà bablo il faut préparer terrain na molimo pe na nzoto loyenge te moi so na ki mateya akei oh nani tamboye bisonini oto to boyebi ke Jordan za moi noté bandela azoka mbeli a poignarda Jordan na motema pauvre innocent c'est ça motema mabe bande oto tika keto message à retenir ya tika motema mabe tika ina mikumba na ye muto ye bande nzamba odile na ye yote. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples.
Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de
l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.